nalembi stress toujours kitaka nini stress nalembi toza misala ezosila te nyonso alingi azwa ndambu na ngai ya nzoto na nga bongo te nyonso alingi alia ndambu steve mpe alingi azwa mwa ndambu ekipe yango oyo mboyo mpe alia mwa ndambu tout le monde alingi alia ngai mpo na kufi stress tout le monde bolobi nini mpenza atabino moboko tikala na pema te nalembi mais avec ce que la qualité lobi na kota abana isengo zulu oyo ezali deuxième lot on a essayé bino wana ya nini etikala ki 14 matela toto soma on sous côté mususu nana yeli biso en ouais papa yoyo papa fidèle mtayeli bisango donc incroyable gars tuni oh eza po aye na ona moto bota moto gizi moto gizi ya 5 pine ya 5 pine ya mtu yeli biso oui bonjour lelo toza le 40 bonjour lelo le 20 ere yango ekoki tozobongisa bamatela donc toza awa toza na 2 jeep moko eza libanda tokotisa bamatela mpo ife kota 36 matela donc c'est comme ça toluka ide soki tosa yango ndeni bobimisi na babiloko ya bacouleur banini kaya bozwa te bacouleur banini bokita yango bopimisa bacouleur kuna wana mosusu wana déjà comment donc lelo toomema matela kuna comprendre zela encore misuna bana mne kota ya jiko koto sana te fasa likolo asa msango sala tosa yo kote tosa ne o apesi bo ok rapide balobela nga letuko baolala ngai ona bito kolala babotego
direction va Congo kotala baorphelin na biso kotikela bango bakela donc awa nakoki epai ya maître relevé toujours na pointe na po parce momonaki cette partie mpe atana Alors, Tozwin Zela, Congo central, maman Valérie Ndibubruna, la maman des 3G, avec père doublé. Je me souviens qu'à l'annonce de la victoire de Joe Biden en novembre, des scènes de liesse sur les écrans de télévision des migrants qui c'est que bien. Ici, nous voyons les amis qui sont en train de jouer au foot. Nous nous amenons là-bas, il y a des ballons que je vois ici. Et si je vois papa à côté, et ici les amis qui viennent à côté, on est là pour accueillir maman Valérie qui vient de l'Europe. Ici, on voit maman, tout le monde est très content d'avoir maman. Qu'est-ce qu'on dit à maman? Bonjour. Oh, il y a ceux qui ne parlent pas. Qu'est-ce qu'on dit à maman? Bonjour. Okay. Je suis très content. On va l'encadrer à côté. Vous êtes tous là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du travail. Comme la fois passée, j'avais promis, je vais passer la nuit ici. Je passe la nuit ici. Donc, tout le monde va travailler. On a amené des choses, comme c'était aussi promis. Mais pour que et moi, que ça se voit très bien, on travaille. Au combat. On va faire des couleurs, on va tout faire aujourd'hui. Jusqu'à DMJ, jusqu'à Boulana. Nous sommes d'accord? Qui est d'accord avec moi? Oui, on voit tout le monde qui est content. Ah, c'est bon, c'est bon. Oh, on a cité la bonne vidéo. Mais vous êtes bien, vous êtes bien? On commence par là. Qu'est-ce qu'il y a fait? C'est facile. Et ouais, où sont vos ballons? Vous n'avez pas pris chez les garçons? Oui, Benny. Oui? Fastoche, simple. C'est fastoche. Les ballons? Ah, oui, ballons. Oh, viens avec moi. Eh bien, tu peux vas-y, ballon. Ça. Vous aussi, vous allez jouer? Oui. Ah, c'est bien ça. Bon, ça c'est les vidéos d'avant. Les murs sont comme ça. Et on va changer les murs. Mais malheureusement, on va passer les colotés. Mais ici à Zatia.
Donc, docteur Aban les a bouillés, avant. Pour pas tout bouillir, après. Alors, Tété, Toto expliquer bateau, Tété pour votre comprendre. Tété, comment on a un service? Tété l'air au senga que l'obaki. Oh Tété l'air au les gâteaux sommet baninga. Bamatela. Tété a lobi bo pesanga pe matela. Yango wana,opesi Tété. Et bon. Non, c'est Tété qui a demandé. Tété, Yayo, hein? Toi, on dit quoi? Loba merci. Tété. Ok. Tout le monde travaille. Ça, c'est pas pour ça là. Yeah. Allez, travaille. Ça c'est notre Agister. Et qui est maître? C'est moi. Maître Agister, il y a un bon sens sur la bête nyos. Na élève na ou bien accompagnant na. Élève à maître. Ok, to kati ya ko to s'occuper na maître. On va bon c'est la biso da sélection on ni na total. O bon ba bon we bande ni ki sala o sawa ni ya. Devi na e yango wana. Ah, isa déjà. Chacun a son même devi. Ah, il a aussi de travail. Tout le monde travaille ici. On est là pour travailler. Bonjour, Congo central. Na Kikonka, 4h du matin, on a la thé pongé zate. Mbula na mbula. Naye awa pour visiter bana ya Ophelina. Pongé katani. Nazo penser kandeni lobi. Nakosala msala. Bisous. Je vous souhaite une excellente journée. La maman de 3G. Valérie Mjik. Bonjour. Ah, Tuzana. Kisantu na Bakongo. Na Kikonka précisément na Mwela. Bon, ah oui, ça. Parce que là, le système d'appartement. Tu peux passer la nuit. Donc, l'appartement est ati, qu'on a la souka. Les beaux mona. Aussi, madame. Côté qu'on a piscine. C'est qu'on a un petit déjeuner.
Donc voilà quoi. Kuna na Congo na biso ba place à bien pesant so ye pour passer payer moi séjour de nuit à bien. Oza awa na peintre bon on a déjà peintre alobi malgré bela biloko to sombi et koki kate pour basala les amis to sous-estimer saleté za ki mingi. Donc c'est impossible malgré première couche mais trop sale saleté les kaibé. Donc trop sale. Tape la fois que papa au monité mon na peta fallait même qu'on lance sous couche sous. Mais bon, on verra. Pas au sol. Tout le monde a abattu. Tout le monde travaille. Ça c'est notre électricien. L'électricien a trouvé. Ça pareil, électricien. Il a sa bongi, c'est le bisonnier. Azam mutami bala sisi mutalboto sisi ketaki menezi. Électricien soit ici. Ma peintre baza et la BP a joué le papa nous aide aussi. Tout le monde travaille. Tout le monde. Ah, ben j'ai bien mieux. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Nasa bien maman. Olamuki malamu. Nalamuki bien. Mungu mama yo tomona yo awa. Kombo na yo nani? Kombo na ngai mama Marie. Mama Marie. Mama Marie nani? Mama Marie Keya. Mama Marie Keya. Mama Marie Keya osala nini awa no felina? Nalambela bana ofena awa. Donc Mama Marie Keya aza cuisinière ya bana. Nasa cuisinière ya bana. Ye mutu lambela bana. Nalambela bana ofena. Ebele siko ya bana oyo olambela bango koka. Ekokaka. Donc olambeli bango après okaboli bango biloko pe bango bakabolaka. Bango moko ngana lambi na tik bango moko bazokabola. Bango bakabola. Ah merci. Oiza Mama Marie mutalambela bana biso biloko. Lelo Mama Marie olambi nini? Nazolamba madeso. Lelo Mama Marie olamba madeso. Lakta sono madeso non. Ah, c'est la réalité. Maman Marie olamba madeso. Ok. Ba olia madeso na nini? Mama Marie aziki bolia madeso na nini? Tukolia madeso na bakwanga. Na basardine. Na basardine. Ah, pana balinga basardine. Yango olia madeso na kwanga na basardine. Merci Maman Marie. Ndeko ozosala kozolambela bana biso bazoza malamu. Kamute mama. Merci beaucoup. Allez,
Regardez, bota ba fille na nga bango basi makasi bazo sala musala waki bango ba osala moto boyo tika lo bana toza à l'aise awa boniko yo bomona biso mama lo babe mama ko mwana Kishasa mama balika ko mwana Kishasa Adi yo bomona biso. Yo bomona biso. Za bana ye penza ko mama musala yo obike na profego okoma bela ménisier ya moi César. Regarde-moi. Okoma ménisier. Pour musalo yo bete lobi na mono zo beta na ba sete. Alors, tout ça, on a la première moitié qui compte à voir ça là ma baia. Moussala Mabé, il n'y a pas de son métier. Où est ton métier? La pointe d'arrêter. Moi, des bons guides. Ce qui y était. Je suis à ma pédagogue. Je suis pédagogue, néné. Pédagogue, boyo. Pédagogue. Couturier, boyo. Pédagogue. Pédagogue. C'est quoi, bata pédagogue? Bon, ça, on a couturier. Pourquoi? Parce que couturier a le Couture on a s'attend à rater que pour se mailler mutuno s'attend la couture te eza ba msela dans la bango abota mana ngoke vina ngai wozala ka bona badotonga ela mutu sala bake ngam na vina ngai seki na tangi na sumu sala ela ba tusi batangi la te na ba sumu sala bo ba pédagogue balubini biso to pesa ba mayele to tangi sa bango seki biso te mbazana mayele wana ti Biso ba pédagogue sala ba zoba. ça va so apete Mais bon, mais maintenant, parce que tout aussi m'a fait Voilà pour sa machine, tu faisais bonne machine, là ma machine va bonne congé, va ça ma pratique la machine. Ah ben oui, vous avez besoin de machine. Alors tout ça m'appelle machine, faut tout ça ma machine à ba couturière. Ma maman faut tout ça mais là-bas. Donc là c'est na promettre ma belle ngai dans la salle. Prochainement ma machine pour y a vous comprenez? Quand je promets on fait. Et nous ici on travaille. Alors, ils sont pour travailler. Ça va. Yaya, vous me caquez ma taranamie aussi, pour les autres, ça va couleur. Pour couleur, on a les caoutchoucs qui étaient. Bon, on a appelle ça un bon mot dans ma porte. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Donc, présente-toi. Je vais parler à toutes les dames que tu veux. Oui, je me nomme Washika Finga, un enfant de l'orphelinat. Nous sommes ici, ça fait 8 ans que je suis ici.
tozana papa Lumbela mutabokolaka biso. Alors tozali kopesa par remerciement na bino maman Valérie na bato mosusu oyo basungaka biso na kati ya orphelinat Saint-Maurice. Vraiment tosengi merci. Maman Valérie oui na bato ba soutenir bino pe pona boyo kosala geste oyo c'est pas donné à tout le monde ailleurs sala geste oyo yango tozosepela nango makasi. Tozali prier kosenga epai ya Nzambe abakisela bino abakisela pe baoyo basoutenaki bino bamoyen mpona koya kosungaka biso toujours po biso mpe un jour tozala reconnaissant mpe na baorphelin mosusu parce que c'est pas dit que comme bino bozo aider biso tozala baorphelin ke biso tokoaider bamosusu te non biso mpe ndenge tozosala boye nde tozokola tozomona deya baevre ezowuta parci par là biso mpe ere tokokola tokosala tokoluka mosala tokosala na pe oyo Nzambe akobanda kopesa biso tokobanda kosala pe po tosunga mpe baorphelin mosusu. Vraiment merci na nyonso. otoloba lomo akende babandeli to renouveler tout ça. Oui boye mpona koréhabiliter orphelinat parce que ya na bafondation mosusu mpe eyaka awa epesaka biso badare alimentaire epesaka biso nyonso mais idée wana ya koréhabiliter place nanu bazwango te. Mais merci mingi na ndenge bozali kosala na bonne volonté avec toutefois maman Valérie. Oui, tokoki kobosana te maman Valérie. Nzambe abakisela bino ebele. La